Ngasu na beti maboko bo awati basu na beti li feri maboko. Okay. Yaonga na lobaka moto ba sekaka ye mutatombo maka. Okay. Feri lelo bato amana mo lokwa feri azali sheka ba misentu. Lelo bato amana lobaki feri azaka internationalité. Siko moni maloba la mama loba international. International to loba o bango na loba wana to comprendre te ba loba lango ya nini o te ya nini. Siko tala feri nenga komi bato alobi ngape na tala kyango. Na moni bato to feri akene o na akene ko bato ba feri azokene soki na end poza ba kisi so wa nini te. Joka nisiko faire alors qu'il n'est pas faire alors qu'il n'a pas. OK. Ake kuna po nini faire ça na contrat na biso ko awati basui. Je me suis ça une mission a. To ça une mission to ça une mission mona Kevin. Na biso Kevin ke ne ça wana ke faire a signé contrat na Adidas. Mutazo beti saye wana za pesa Adidas. Siko yango no moni ke équipe na biso nino ya nini ya Real. Parce qu'on a contrat na Adidas. Il y a un autre côté bana match kuna na Spain kuna yango faire replacer nini a obeta concert kuna ya ba mona ke musicien oyo bana bakamba pona ba Adidas yana ba pona apesa muna sponsor bakamuta sala asala pa ba joueur asapela ba mannequin na sala asala ba moni na kati Afrique awa musicien di bonso o abandi na yi eza faire. OK. Yango moni faire siko na minute azo alors que en Espagne alors que na point match ya Real wana ndinga zana pa ba signer contrat. Il y a un peu de faire un missel liboso, or bête liboso minde wana. Bon, on a le barrage logo moi wati basui, et c'est un wami. Et c'est un wami na Koffi Olomide. Omoni moi ça mala moi il a appelé mutu makamba bien. OK. Vous comprenez? Le logo Koffi Olomide le logo commis azo comme sénateur. Et zo la saketa ndenge le bagi maman présence va musicien. Ah, bien que maman présente. Te yambo kate na ndenge ki oya maman pour maman présente tozani moko. Eza maman na biso Denis Nyakeo. Après wana pe na ba maman pe ba musicien pe o sa lokumu ala sa mobile na nzela ya bien. Ki mobile akomi pe ba zaki ambassadeur. Alonga ambassadeur akomi susu sénateur. Yango pe na sens wana pe ki maman présente moi soto ko PCP ba lokumu ebele. Voi muto penaza opena ili makamu pena makama musana ba basala kande soke pa ba esobe. Ba esobe makamu na bato ba frena kyango. C'est ça. Ba tutu wala ba frena ba makamu na bango. Ba comprendre. Mais siko yo sai. Yo sai tango ebiki ngana za pe comédien munene na kata mboko Kongo. Yo ko linga ofa na ba plateau. Et na oloba na ndenge na ye. Na ndenge na ye ngana nzimite ke yaza comédien na bi yende ngazala ko komena lobite ndenge ya lobi yana so lobi ke yaza comédien munene na kati ya Kongo mais oyebi ke bino ba comédien no tuni muninga na bila kufi ba kundi ena nuti ese yo kozana sushi na okesa ba émission moko sala wana. OK. Totele manombe akasi tala ba émission yo to sala baninga nyoso tu bazobima na media bazoya bazolela parce que bayebi ke tozana oya akufi jani akufi surtout ça surtout ça nenga zana pola omoi jani mutabinisa basaisa yoneza ba jani na banjonzingi. OK. Ba jani vela biso jani akangela bango mitema te yango confirme midi balaxi ki na mboka na eba yambie lokola roi ezaka te lokola confirme ba koyambeta biso 10 personnes 20 personnes te faut m'appeler que mboka mumbe yambi confirme midi et laxi ke mboka na ye pe bazela kai. Mais tout le monde va misser musu bakene bakene sa ba campagne na bango na ba mboka na bango ba province na bangwana mais au moins qu'ils aient china mokote ndinga côté laki na ndinga yaki emona na yite mais Koffi Olomide tanga yi pe longo ba yambeli su Koffi Olomide makasi bongo ndini mais pour akena mboka na tasu na bomwana moni siko ya mwana Koffi Olomide akenda ka na bomwana siko tonga kengo su na kimukolo ayesu na makamuni faut pas passer pouvoir. OK. Y'a pas PC pouvoir, y'a pas yambi confirme bien na chipo. Na ebela batu ba finga tanto mona ka ifandwa ke na mboka bango ba PC ba kan ba PC biloko bebino bo finga. Ke basala ona kisasa. Ezara na kisasa. Te na mboka na ba sala bongo te ezara na kisasa. Est-ce que mona mafuta mbila arena ezala? Mafuta mbila bidon mafuta mbila arena ezala. Eza initiative ya malamu pona bandeko ko. Basala ngwa. Mafuta mbila utakala ba Congo central. Et pour faire, il faut vous faire une mutasa là yango. Pour ma foutre mbile uta pa na biso. Oh quoi. Mais au moins il que faire ça va. En tout cas faire merci beaucoup. Bon là on le baga mère awati baso biso na Congo to ramite mama be. Nyani ni susu. Biso na Congo to ramite mama be moko boy. Tala makambo chaka Congo no sela biso. C'est ça. Tala makambo chaka Congo no sela biso. Pour ko bumbisa mama Denis abato za problème te si ba pesa mbongo. Oh, mbongo de ce qu'on va plus de ce combien la boy. Oh, tika boy. Oui, ba pesa déjà mbongo. Kevin.
Mbongo va payer ça à maman, oh, va payer ça derrière, va payer ça, c'est 50 000 déjà. Et ce contrat déjà, maintenant, oui, président, c'est ça déjà Mbongo. Oh. Ce qui moi, là, il y a ceux qui ministre, ceux qui a nini, qui va kundaye, ceux qui ministre, qui va kundaye, on comprend. Liboso, c'est là qui monte tout ça pour la Congo centrale, les Arabes fait la bisonade. Ou à Koufa des FAO. C'est que des fois, papa, des fois, ce que papa a fait. Papa a cabossé. Voilà. Au Monisiko. Tu as des cabossé, il faut pas ça la bolingo et la ferry. Mais c'est la reine à eau. Mais c'est la reine à eau. Mais c'est la reine à eau. Cabossé, la montée, faut qu'elle ait. Faut ça là. Faut ça, ne connaît, ne connaît Mouyombe. Ne connaît pas la Congo centrale, Moutouna et Penda. Donc, bis les abos, bis la ferry, toi, Mboka Mokotchela. Ngana monta tchela. Ok. Donc, ce coach, on appelle qui par quatre, on est la ferry. Ah, mais ma bébé capri, c'est quoi, c'est tout tient, on a couleur, ou de sila qui met, et on a eu ça fait ferré, babon, c'est un rôle sous, et ça a bien. Invitation au la ardoise, mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moko grand ménisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango, jardin de laine. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison Given, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison Given, Badingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice Awachi Bassou, business class de la presse congolaise. Je dis merci à grand prêtre Kolo Azo Batela Rangalabino, Azo continuera toujours copier ça. Souffre de vie, poto vivre, poto kuta mukolo malelo. Et pourquoi pas dire un grand merci au général manager Tonton Clovis Savimba, Yamama Doris Savimba, Wanamba parents adoptifs, Nanga, mesdames et messieurs. En tout cas, je peux pas aussi passer sans pourtant dire aussi un grand bonjour à messieurs Guilain Fipa. Je vous salue affectueusement. À toute la famille Fimpa, mesdames et messieurs, abonnez-vous juste massivement sur votre chaîne, c'est très 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 important. Abonnez-vous, partagez de liens s'il faut partager, commentez aussi s'il faut commenter, ça nous fera énormément plaisir. Et si tu n'as jamais suivi les éléments du début à la fin, c'est aussi très important, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, suivez les éléments du début à la fin. Je dis aussi merci à messieurs Sam Koukou, les nécessaires moté Maya Mama Aimé Koukou, Charles Jacob Fafar Mobimba. Et je dis un grand merci na bandeko nyonso bazalaki penza na matanga ya ndeko na biso Jani Fai parce que tolingana rasi faut tolingana eza pe moi eloko moko ezobundisa bandeko misusu baza contre réaction ya bandeko ya ba comédien balobi ba comédien ndeni ni bayeka atangu ndeko akufi tangu ndeko asengaka lisungi ba comédien bazalaka wapi tokosola ngo lelo na plateau ya Awachi Bassou, mesdames et messieurs. Tokosola pe musique photo ya faire rigola na kata aéroport mokile lobi o atelemi pa ke ko simba biloko na Inde, mais dans une vraie version faire rigola en Espagne en titre que Azo signé contrat na Adidas Arena. Et sengote pour na bagoloisi. Et voilà, tu reçois la paix Kofi sénateur. Mboka, c'est-à-dire, et Salamana nous ten na mboka oyo to comme na deuxième maman président. Mais tu aussi sur maman présidente na mboka oyo qui est Cindy Leclerc. Maman, il y a des distons. Et voilà, je te salue aussi Charo qui est derrière la caméra. Et pourquoi pas aussi à la régie. Là, je vois Arnaud Mat, mon alum de 2,80 m. Et Tropé Sopé Mbote, Kevin Mohamed, Tozarana Epé, Tropé Sopé Mbote, Lelo Photo Sepe Lisae, Azo Mbote Kala, Leli Tro, Yo Boara Ngati Nemsagi na Oboara, dédicace à ma casse. Et pourquoi pas à Jordan, il a eu ses kangayo de près États-Unis, Jordan Yulu, Yomoro Ebinde Tosola, Itosala, Mora, Ndenge Kendaragua. Et voilà, sur cette plateau, mesdames et messieurs, je vais quand même partager avec l'André japonais TSP One Bouton,
kane singa rabino bo pesa nga penalito bo pesa nga pene espace parce que marambo eza mbodi eza to sola ça aussi tu es d'accord avec moi fungola nga na kotisa Londres japonais one quand je te salue effectivement bonjour ouais bonjour à Watibas business class ba journaliste seniors donc bonjour à toi mère nangai vraiment merci na pesi mbote pa ya le gars caméraman Charo voilà na pesi les sous na kata région na moni anoma tumona hein yemu continue bango nyonso tout naze ça na biso mère nga kana sengo soto kuta ino mabe naze biso kala komona na sous za rapena tsaka vert so samba moni si biso ko tout sepela to pese merci voilà merci et on a pesi merci beaucoup la pesi mbota to na passer nanga Salem Mwanda passer Salem Mwanda na malue kana na city oazen événement munene le 30 oyo ya mwaka ko toza oyo donc na pesi bambota to sika zali pe na pesi mbote pa ya passer John Moponzi alors voilà milimo to baba na matongo donc passer John Moponzi na pesi bambota to sika zali wala ya pesi siko mokonzi ba patron tout ya ba chaîne papa Clovis Fimpa ya mama Doris Fimpa na pesi mbota to sika zali pe to robo sanate MDwa Maya chuma balata buti ba été balata livita ba été atana latina nga ba becha chibona eza ngoga collection ngolo collection ngwa ngolo nango maramunio so kitoko diwa maya tuma maya moto ebiga yem to lata Patrick Beckham na Dida Sarena et ça la bien et ça la bien pena wana na ndinga ba miki et ça la bien lati sa pena Beckham mais ça ba initiative va bien tant ba ndeko na biso ba congolais bon ça la biso maramba bien il faut toper ça espace moment ne belé bo finaye bon linga ko tout teke mokile comprendre que azo exister azo lati sa déjà bilambo déjà ba tumingi balata rapé bilambo ba tebele balata la tara d'Europe ala ba ba na bango pedi ils allons ka MDwa ils ya maya moto mais yimo pa linga valo ba mais est-ce que yimo mi bomba akara donc ils alla pena bo ndinga ba Congo on dit linga o mi accepter biso ba Congo to ana loko mo pena to mi laxarate c'est ça so tali bato baza danser na kati ya ville ya Kinshasa so mingi ba Congo na ba miloba ba Congo ka wa ba Congo ni c'est ba musicien mingi ba musicien so tali bien oui ma pango boni faire azana le faire lobela na ngodi obi comme le makamo faire au sala lelo faire lelo to so la no boy lelo faire auto akisa na span na minicho ba tebeli ba ko sala ngote mais so ezaki ba musicien mususu bekolo mususu ngomona ba ngaba lobe bele ba ngalo ba bilobele bele ba biso ba Congo pena to lo ba na biso mingi te donc on a profité na pesi mbote pa ya vena ngapi no lubika bonga bonga salité za la raté mais apparemment tellement mikolo azo réagir te nzembo salité TV et c'est fois vidéo ba bonga salité TV azoya azo bonga propre pour sur la terre TV azoya azo préparer déjà il y a déjà qui donc vena ngapi no lubika bonga propre la pesi ba changera notre mais code ba changera TV na biso Willy Musheni après bambota to sika za na kobosa la TV na nga docteur dekana pe na nga docteur dekana bambota trop pe na bo na pesi sombo te pa Boris Loko pédicaire bambota to sika ba to baninga langue japonais soda DSP di bindi moko soda DSP yo so la besike lo kono kitsa mutu point non ba soda wana bato oyo bandolo bisama mbona ikokangisa tata biso matoi atala be mission na ebi pe États-Unis na pesi masa na biso na kati États-Unis Elvis Longa la pesi mbota to na muninga na biso muswana Jordan Kangi c'est kangaki déjà ye kangaka déjà la pesi mbota to sika zali Jordan vraiment rapidement l'entrée japonais tout sur là selon les actualités ngana imsa ka actualités obligé biso déjà tout le monde ba image moko wana notre pasteur Mike Kalambai en Europe et il était vraiment bien accueilli au niveau na aéroport wana tout le monde comment est-ce que ba kiko yamba pasteur et c'est ngoza penza makasi et puis mokini ba informer nga quand même que ba ke pasteur akiko s'organiser pour na Zénith na de Paris et puis après azongela biso ba concert na biso azanango il y a 7e mois alors Lilobano ezala nini déjà parce que mokili loba ki déjà ke ba baby c'est la organisation na ya Zénith de Paris malgré mokili ndenge koloba malgré mokili ndenge linge memaye na mabe moko mais apparemment pasteur est très focus azota la kutata mokili te po soki bongo te belé ba ngai kubalimba na ngai ke poto te metomoni pasteur yo wana déjà azana niveau ya Europe pour l'organisation na ya Zénith de Paris en tout cas wati ba soinga la pesi non merci na batu surtout ba yamba ki mai Kalambai
na France wana na aéroport Voilà. en tout cas eleke kitoko ezolakisa kaka ke musicien aza munene azolakisa mpe moto balingaka Mike Kalamba aza moto balingaka Mike Kalamba na la polémique moko te eza nde bata mokilo toza na se awa toninga kotiaka bato na polémique bato bamo bamoni na kati ya aéroport nde bayembi Mike Kalamba bayembi kitoko bajournaliste banani bacomédien baya ebele bayaki journaliste aza bien o asala musala bien aoloba makambo wana te pe mutu aza o aza ayebi liloba ya nzambe aolinga jamais atsa polémique ya Mike Kalamba etamsuna mutu moboye aolinga ngote en tout cas bato ayambi kitoko concert à Zénith de Paris à Mike Kalamba eleka kitoko mutu aolinga kuta bibi santo yebi komele masumu eza na mina Europe wana bato baolinga ke tamsu Mike Kalamba ninga obeta wana esala bango bien mais mutu aolinga concert Mike Kalamba ezala na ndinga mabe eza mutu alingi makambo nzambe te sika za koto moko boye mais na ndenge na yebeli bato pe nande baza wana po libanda mboka mère libanda mboka to yebo sambela te osambela libanda mboka eza lokwa puissant libanda mboka eza lokwa puissant kuta na ba réalité kuta na ba tindo kutu te yo moko kaka tindo kutu yo moko concentrer mambo po mono la mukala tongo bo yo mo fu ko so cop yo mo fu so makambo bo yo olinga osambela biso bato totambola mo libanda mboka mo mukie mukio to mona makambo ndele kaka mère olinga ko sambela siko balinga jeter siko talaka ba mamo bazana kata ba France wana ba mamo bazana kata ba Belgique ba mamo bazana ba pays belé bazaza wana bayo ka siko Mike Kalamba ya zobeta concert na Zénith et puis combien de personnes ba oya ba to boye belé kutu wala kutu longola ngokutu donc en tout cas nga pesika ba merci beaucoup nande ba to ba Mike Kalamba kitoko to tsaka pour concert à Zénith de Paris wana le ka kitoko le ka bien pe na ibiki na ndinga nzambe na ndinga makambo ezali ba to ba ele ka bien pour na kata ba na France wana nanu yebi ke ba uto leka na makambo ebele bato bakufi na bakovi ba bebele lekaki siko esinga siko babotu concert moko kitoko ya nani ya bien ya nzambe nzamba fungula makambo ebele donc libanda mboka kutu landri yebi ke yubu sambila no tenga na ndi japonais na yebi nzambe makasi yebi ke na bula ko ka mutu mo be alo yenge bana mutu mo abeta kaka ba prise rien biso yo mutu no ano linge fort bayebi tina no linganga ngapela ninga ko ni ko songi singa penes pour makambo ya ba covid wana to bosana kala tout ça là ebele ba kufela ba famille na bango batebele bazaona ba kende yango bato baolinga bakende concert à Mike Kalamba ya etazoma pe ba oya pe Mike Kalamba sozo beta concert mais sozo beta concert ya rateke ayaka ka obeta ka concert te ayaka pe poani pe ke molité ya kote ya bato comprends moi délivrance pe so salama donc yona so bisa bato concert à Zénith de Paris na bato fo bazala bato bakeni baketa la star na bango baketa la pasteur na bango nenga osala musala ye azana temps occupé wana te ye azana temps occupé tenga nazo pesa bato bele concert bien biso na kati ya Kongo mère awa bato bele balinga rara ke awati baso ningo fandi ana na meme kwa na nzela mabe après bato basani basepela eza lokwa nditi ndeko mwasi ya ndeko na biso Mike Kalamba wana lelo bato bele balinga batende na erreur te mwasi te mama bana mama bana na ye azaki mwasi na ye nini ne longwa te elongo ngate mwasi wana otika na titre ya mama ya mama bana na ye aza mama bana na ye donc fuye alinga kutu ye fo alinga kutu protéger Mike Kalamba pona ni papa bana na ye po lelo Mike Kalamba ninga zana suki Mike Kalamba ya kwei ba ne pe ba kwei c'est ça yango foli ye alinga ndi bana ne makasi alinga moba alinga ta papa bana ne makasi alinga ba jabu zo bana te be mission internet yo sala nango oyo sala nango osali nao après wana epesoni epesa no eloko moko te mais Mike Kalamba suka bongisi bana na ye yo ozwa implice na sima bana wana lelo so bana na babongi eza ye pe mama na bongi donc ya wana ebisaka yeso azolandaka ke yo na sala ke be mission lakini ko finga ka bo na sala bo etali ye ni mto otika la sima biso to ba Mike Kalamba OK toujours liboso bana ne pe ba OK ne pe liboso pe yango zo mona mère bana lelo baza suteki baloko bana kalate bana lelo bakomi ndeni bana na biso to bota ba lelo bakomi ndeni biso kala ba papa ba parents na biso na nyoko la biso mais to na kolinga bango papa nyoko lo abenga nyoko mpe faze mais tongo zimbongo olingi ye kaka obengi be papa sombele tam sulu pango sombele bo sali bo mais bana lelo mère bande mona na bana ya biso ya kalate bana lelo bakomo tika pena makambo na mutema
ceux qui papa sala ki bango mabe ba ko sala ope mabe na papa la nga sala nga asala ki nga boya sa a fouter ki nga classité la biso ba tumiso ba yibi ke ba parents ba fouter la ba to classité mais moi na sani ki ma kasse ka nga lukai musala na ya zimbongo afulika papa tadite ke papa fouter la ki classité mais na minute bana lelo so ponezo kipete azo bomba na motema mama na tambola mabe na kota kuna buzoba maman pe na kipé pété donc ba komi bongo donc yango photo e baraki faut ko batela bato sana bango mais pene ninga sana fo alinga mingi alinga papa bana na ye mingi ata ba osala suite ata o alongola na bakama bazu wana onde mobala sala wo mbali bote mikolo ezaki fo ya acha mobile ne poa pour la lelo so mai kamba ya beti plein na Zénith kuna abeti plein asali makama mbongo wana apa mbongo na mai kamba ko keta so ba fele yo keta so ba église mais ezonga penda mo pa bana na ye te pasteur atongi sous deuxième église ezali wana kabamba kabamba ya mabe ba initiative boy soki na lobi ba ndeko ba imboka boyelinga na ba commentaire mais tango ozolia mabonza ya nzambe si raisonner payer pe tongela et pe temple te so na lobi likambo temple ba lobi le Seigneur n'habite pas seulement dans le temple pour ezala ba temple misusu pe yo mona ramta atongi temple ya nzambe okeza temple ya mabe mais ce qui est temple mabe yebika yena nzambe neme c'est que nous on sache depuis que atonge linde nzambe pe bato mère na yebi solo mo bato atonga ba temple mabe au moins que temple ça mabe suka suka ça mais temple ki to dia muta tonga ki moko atongeli su nzambe su deuxième temple c'est que zo la sake nzambe mo zo fungola makambo kwa nzamba ko linga teke mwana no zo pese makambo a servinga mabe na opese su poani na opese su te ya mona muta zo makambo deux fois le lo succès okwei succès sili après la nzamba opeso sous succès mobo pourtant okwei wana fo sala maile oui baki na soki succès liboso na zina buzoba bona linga ba sebele na saki ba mbia sebele bele mele na siko na jusqu'au deuxième succès on mona mutu na deuxième succès na ye abatela ngomba moko abatela ngomba moti yango kendaka nango pe libela yango sala ngabo donc yona olobelaka bato ka ki concert c'est déparé les kakitoko mais après wana concert amuneno tozana wana na ville ya Kinshasa on a bakina katsa Congo le 27 na ebisa 7e eza mabe na ebisa yo atuko organisation za kitoko bakambuto za kitoko donc calamité soka passer mai kamba ya kiti promotion mamo ba mo pelande makambo e panza na katsa ya bani mabe donc yona zo sa batu baya pena journée wana ba okopa musala o mai kalamba ya osala ngala zo ebisa batu fo baye bele journée wana mère ba mo na pele likolo mo likolo stade de Martyrs au monde le signe moko esala ma wana mère ngamu na zo ebiso to sola na nsambi to vanda pe peme na nsambi nsambi de ya pesa ke formation ke mwana ngana ebi likambo ele yo mo beta nga pe biloko no be diango na no ebisa auto ezalo kwa moni ba conseil le kaka mère moni ba conseil le kala ba marti po ba to osela ka ba polémique mais marti moni ba marti to beta mana Kinshasa ba marti o beta matu banda to bana ndeti banda ba fina biso ba Koffi Olomide ti ba misetu ba beti na marti o esala ba tu lelo ki oba mona tamsu li kamalamu le kaka wana marti a faire ça ba sini mo kitoko concert mo bani ba 16h et sili ba 17 et sili ba 18 ba 19h concert mo ko point ba to bimi calme le quoi la population des alaba ba bobi mana bozonga na nzambe na lingi problème tende pa o mo bilo musabi ba bisote eloko te yango sikonga na so ebisa ba to ba ke batu baye bayango ke concert okota pena chaka kabieno likolo donc batu baye bango ke concert ama ekalamba yana stade de Martyrs ezala mabe na biso mère ele ka kitoko ele ka bien ya ona zo saka batu baza maladi batu baza na problème biso tout okuta na kata stade pour les andé ni mère mona stade de Martyrs wana batu oyo kaka musique te o baya oyo kaka musique te mai kamba par musique aza pasteur il faut tike les moments ba passer batikaka donc yango faut salama ya on a dit que délégation ou ba fou ici derrière ils sont pourada ba ozala wana la délégation ou ba Lubumbashi et pas venanga okiki ngombe Airtel Man ba venanga ba ilunga kala la ba ozala wana na masina kutu na biso na minute za robeba alino business de ça sangisi ba tunyo soto donc en tout cas ngana ibiki biso ngamo hollandais japonais tanga molandi japonais mwana kimbwala mwana kimbwala bana kimbwala ba maluika ba city oyo koma milongo la mwana bandali lope mwana bandali tenga na mwana bandali te tenga bandali te ngazaka ngala botami na barumbu ngala botami na barumbu na kona na mama yemu ya na mama yemu muke ya kwa rouge ngana mwana barumbu
Ah, oui, on a pris botama quoi. Ah, non, moi, il y a un lingana makasi. Peut-être botama tout ça, nous fait comme moi, mon repère. Oui, na mars, c'est ça. Nga le 23 yo c'est. Donc moi, il y a un lingana makasi. Donc, nga la moi na barumbu, après barumbu, na sa sou moi na kasavu. Moi na café na yauma. Après wana siko, après wana siko na ke kuma siko na ke kola ndesiko na mbinza na kimbwala. Merci. Mais la minute tu comment bata commune nyo surtout. Volingo ça m'a partout. Rapidement, parlons un peu de notre artiste qui vient déjà de nous laisser, Akunda Makilobi, hier le 2 avril 2024, mesdames et messieurs. Alors, qui est Gianni Faye? Gianni Faye, oyo, tu as vu comment est-ce que l'histoire n'a et bétamine na réseaux sociaux nyonso. Mokili ezui yango ndenge nini ya ozwake mwasi anyokola kiye mwasi apemela kiye mukanda na basusi wana ya Gianni nde aye kotika biso me ya Gianni azalaki pe mutu ya très en famille na ye kaka ye nde abimaki po ake ekoluka mais madame na ye apesaki biso pena pasi ya kolobaki ya kopimela ye mukanda. Alors lisolo ya mukanda oyo totelema mwa moke pe na sujet oyo nayoka mokili ezoloba fort namonaki pe misio ya ndeko moko wana abetaki pena sete nango ya kolobaki basi banyokolaka bango na niveau ya mikili. Lelo oyo soki basi baonyokola bino mais ndenge ozali na mama Jili boye soki okende lelo mikili eki azonyokolo okoki otika te. Ouais, awa tiba chofana banana nous, la piscine nous merci beaucoup nanu na maman na biso Denise yakeo makamo mama sali libiso eza banda Kongo e banda banda Kongo e banda banda Zaïre banda banini makamlo bande banda premier comédien oya kufa ki bembene uti bene Europe eza Gianni yimta funguli nzela wana mais batu balobi pe bon poani basala batindila kete tanga bandole la lisungi ta eza wone za mama lisungi te na koto koma koto wana wone za lisungi te koto batu baloba en tout cas merci beaucoup na mama na biso lo kasali pe lo nga na CP no lo na CP mi nga na ve Gianni nanu ve Gianni na zambinza toko mwana mbinza nanu biso na ve Gianni na mbinza biso balandi japonais to wala ndeni ngana na kimbola ve Gianni za na ozone so na nabi matam suko mo comédien mo boyo mo ne pas ve Gianni donc ça ve na pena ya mbinza donc na sepeli to ve baleli kitoko makamute ke eke kitoko ba mno te salami kitoko via la kisike eloko liboso na mère na biso nanu liwa ya mabe omoni muntu akufi na liwa ya mabe oyo ya mabe ezara na ba mama bakala makambo ebele mais ve Gianni banda kufaki na poto kuna na Europe bakubaleli kitoko biso pe na kati ya Kongo atoleli kitoko makambo tu elekaki bien niyo surtout pene leki kitoko sikoto kota makambo mukanda lelo pe na expliquer batu nanu bien lelo ba comprendre eloko wana mukanda mutapesa na kati ya ba Europe wana ba pays to kenda wana mutapesa mukanda mer ezara mwasi te jamais mutakosoka mukanda pa mwasi. Mais mundela pesi opportunité nyonso na mutako sope mukanda ndengeni mutako sope mukanda tamsu na musala na ya salaka na courage na ye na makamuni tasa mukande saka mwasi mutapesa mukanda te ezaka mwasi te. Sur cette point là au téléméli communauté congolaise ezo obosuba bongo yebite madame ya papa na biso pe ya sonam pauvre Gianni ngala bisone ngala sana bato bakenda mikili mwana mwasa ke mikili abimi pe nina mwasi nina mobali asali pe loko muti mais azu mukanda okopwana par preuve nga grand sœur na ngana petit frère na baza mukanda basana mukanda donc mukanda ezaka na teke fo zongo kana sima mwasi te mukanda ozongo pe kana courage na yo mukanda ozongo pe tabusu na compagnie no salaka mukanda pe ozongo tabusu na makambu kako yo zana ezaka na teke fo mwasi apesu mukanda eza bongo te eza bongo te bato bazelaka mukanda pa basi bato baza basala kiloko te asala beso ka mwasi asalela ya salela pe bato misu bayeba yango lelo ba masolo belese belete ve Gianni nenga zawana toboyaki tongana makambe sila na nufia fia kende mais après ana to loba pe tokoloba loba kaka afi wana lobibo efi wana sali bote to sola pe bien omoni lelo batebelo mo na France wana France c'est ça moké mais ko zo mukande za pasi mais yo mo sko fo yeba okino peta su Belgique reprendre rezo be mukande na pays mo mais au point ozongi mama sebeli basala bongo
ba ansulusolo bakenda ba France wana to bakumi na France ba mwika ba comportement ba basi na ya bobo ba moni mabe basani bake ba Belgique lelo bazoki ba mikanda te azo maman cité te azona ta wana courage naye na makambo naye eza na bato baza bongo mukanda bazoka ngoka te kana sima moi cité ka moi sifa peso mukanda te mukanda ko zongo pe kaka yo moko so respecter makambo nao balobi ta so la muka 5h OK okula muki 5h OK so balobi la muka 4h ba misu balala ka libanda bato balala pa libanda o baozela mukana mutu so okene mukala dendeni ngana so kirikana bocha okoko peta musu saba no zupe mukanda te c'est ça okoko peta musu mukongo mobimba pe ozu mukanda te to ça ba vie beli bazana bakati ba France wala ba umeli sur cette point là au PC papa ne pauvre na biso Jani tort alors qu'il fallait hâter les matchs il fallait hâter les matchs 16 ans na ça les places intellectuelles OK pe asalaka OK et ça il peut faire bon il faut tu peux avier OK peto longa sur eloko wana mer nde balobi suki mwasi mutabomi mobali omoni tango biso to le tango to linga mwasi tango linga mwasi no to lobani ngako baneti awati baswe yo mwasi na ngala kufa pona yo mwasi na ngala pe na jour pe na de oneza na lo michiwa to lobaka déjà yango pe mwasi wana abomi ve janité OK eza na ndenge ni ve jani mwasi na yo wana mwasi azaki déjà ke yo bobo chine de bana to bo chine de bana papa mwasi akelingani mobali mususu akilinga mobali mususu mais yo mobali kama to bondeli mwasi na ngaza mabe ngaza mabe to bana ko pesa faute mo auto na oyeba na makamude na bolingo na bango babondelana ki yango bazonga na ki bango na bango mibale nde bayeba ki OK bango pa bayeba na makamba bolingo na bango nde banda osala ezaka atika to baki o mwasi mutabomi mobali te vie peta mso kufi bo eza peta mso nzambe mutalinga ka kufa pe na tana ye wana OK OK Reprendre. Ça nous était battu batika koloba pe amoki oh boy lelo ba comédie belé bazoloba ba comédie belé bazana kata ba comédie belé bazoloba loba bana mikandana poni pe ba ko pesa pe feti ani mukanda te OK mukanda pe ko zo pa camarade na oti oui oh tant ya zaki na te bozaki pe bon ba maso en tout cas bon ba maso to ka bazana ba 5 ans bana ba 6 ans e bana ba ni ba jongwa OK ba jongwa na misu ba jongwa na kata kinya même comédie ba olo ba finga ta msu mwasa ba to wana ba finge yo boy yo sali boy ngala lo betake ngala za vuele ka fetani OK na za vuele kinai na za bela vue mwana mbinza na kolinga te batu ba me madeso te mona makambo batu misu ba olo ba yebite batu olo ba pe ninge za ba kamera ni mingi bazana mikili kuna poni ba pesa ki ba ko pesa be muninga mukanda yo sela na mukanda na ngasi yo besela mukanda na ngamasa mukanda ba peso no bosana bokita pe na Congo yo besela sala makambo to ba omono bo bosai bo bimisa makambo mususu pe na sima muninga ni so balinga ki ba nga pesa pe mo eloko mota masa yo to ke boy ngana la kopo mbazo mukanda boy basala sala bo fungola muninga porte te bo fungola makambo ote bili bolinga ka muninga ta musuke ba papa ba ndolo babilobela so fe jani fe mutu musalinga ka mwasi moko neti nga mère na nga neti mwenga na mère na sabo awati basi mwenga na sabo walo kutema beta awati basi nga banda na linga mwasi na nga na tilelo na la kana yi so sala batu biso bazaka bongo alinga ka mwasi moko patika ni kana mwasi moko neti ba fe na biso ba jani wana alinga ni ka mwasi ne moko pa o bazali na kinya meza mwasi na ninga linga ke kuna ya opa linga pa boy ne ba buzoba na kinanga pa baso ko mususu na kinanga boite po fe jani suka linga ki asa na basi bele na kati ya ko panga sana bango accord soza star asa su star munene c'est ça ainga sana basi bele okopwana ezaka ye mutabomi wana te ezapika baninga na epeso bazala ki bolingo baninga ni so bazaki pe bolingo ba comédien ni so bazana bolingo bainga ba pesa be muninga ba mukanda to mo ba musicien ya ba artiste comédien sai baninga nyoso ba kiti me ya kiti te ya tsaki nini te atela ki ndeko pauvre nani Janifa ya tili nini cotisation te ndeti sai na minute de ya sopi alakisi ka saka comédien te nandeni o alakisi sala te pour tous les comédiens ba kiti Congo boso mtakiti Congo tenda longo te to te alakisi saka te pour na nini kwani omoni na minute awati baso mo na minute tous les comédiens o bazana mukilasi awo bana matanga eza ko no basukoli bango te mutu akufi aza mutu na bango aza mutu to banolia na bango banosa na makamu na bango vwe mutu pena za opena ibi makamu pena makamu musana ba basala ka ndeso kepa ba esobe makamu na bango to ba frena kyango c'est ça batutu wana ba frena ba makamu na bango okopwana mais siko yo sai tango ebiki ngana za pe comédien munene na kati mboko Congo yo koninga ofa na ba plateau te na oloba na ndenge na ye
na ndenge na ye ngala nzimite ke yaza comédien na bi ye ndenge azala ko comprendre lobi te ndenge alobi yana so lobi ke yaza comédien munene na kati ya Kongo mais oyebi ke bino ba comédien ni otune muninga na bino kufi ba kundi ena nuti est-ce yo kozana souci na ko saba émission moko sala wana OK totele manombe akasi tala émission yo to sala baninga nyoso tu bazobima na média bazoya bazolela parce que bayebike tozana oya akufi jani akufi surtout ça nenga zana pola omoi jani mutabinisa basaisa yoneza ba jani na banjonzini OK ba jani vela biso jani akangela bango mitema te afungola ba mutema na njonzini po ba seri biso to kola na mer to ba bato ba beta njonzini pena ki so yepa na ye ba daji ba via na ba jani wana omote ba petit tu ba ye Moscovitch akenda via ça fait chako ba vi ba na bango OK on comprend mais tela siko ba yo sai siko fani na plateau mo boy au lieu que on va na plateau o yebisa ba tuke Moscovitch akufa ve chako akufa on a évité ba kamo pena na la raté mais na évité so bon na évité na yo ka be na yo kongo pe mais wana na information te mais na yo kongo ve tesa kufa mais akozala o akokufa na évité OK siko yango na mer yo sai tongo fa na plateau tongo fa na plateau mo boy fo beta ko lisolo ya baninga ba comédien ba kiti na kisasa boya bango malamu boya ba organisation za kitoko ba mbesa be yo so ya masolo ya ba faire na ba fali yo ni musicien niti ba kama ba faire on est qui nani mais yo ba muninga no te ba kondiye vie na no te ba kondiye omonisi ke lo ngalo biki yaza comédien te vraiment totalement omonisi ke ngalo biki yaza comédien te pour ça ni ezanga ko futa tabia 400 euros yaza pato ba aloba yaza pato ba comédien yaza pato ba comédien ba bato ba ye bato ba ye Mike la Duchesse ba ye ba fait na biso ba Kiro ba ye ba fait na biso ba fait na biso on ba biso ya lipasa na yemo ya pauvre Jani nani o ma apo Firenze ba ye ba me ba petit ba massa pe na ba ye siko ye nenga ye ba ye te mais on va na plateau mo linga ko polémique mo boye o compara ka ki fere azaboye akota 5 fois pa nani ba akota boye isa na sens ye fa beta ni ko masolo ba komele ya onga mer na oye biso lelo onga na lo ba lelo ya ngo mona ba sai wana ba mitema mabe ki mutema mabe ya sai ba ndenge ni mitema ba sai po mona kaza mutema mabe awati baswe ki mutema benezani le ba katra bona mabele mais yo pe bato ba répondre nga na ba commentaire ba lobi yo ndeni yo lo ba ke pulula kufa maboko na lo ke pulula kufa na hôpital pulula kufa na hôpitalité pulula kufa na ndako pulula kufa na ndako na ya otala filme asisi otala filme na mère akela la boye adaye akufa na loko muta raisonnaka o ba tasho musune yaka buba elo raisonnement mo boye ekume mpe na liwa on comprend pululu ninga zana mais sai ninga zana amuto lelo akosela pe pululu atani ata mo 40 jours mo boye ndeto mona ba fena biso ba dota de kana basala ba kese à chaque date na makambo yo sai basala ina pululu OK on comprend France la rien atala kaiti atala bana te ngana ibi pena bana sika basana minicho na ibi pesa na ngako ko bi côté les sika zali to soleil pena merzo joueur pona benga ya ndi donc ça va ba les seuls comédiens on ngala mona katinda kambongo o pena tinda kambongo atinda biloko za ans ans luzolo OK ouais pena luzolo bilo pena vérité ans luzolo pena mona pena ke suto fandi na mer pona na mer aza biro nanga tutambola na mer tuzaka na mer nanga ko bi côté au moins pena ke ba abengi pena mo sa pululu papa mère na otine le mois de saka loso mwani ba ça ba to fo ba lingana bana pululu ba otanga na classe nini bana pululu baza boye wa po nini fo bazanga na basusi wana mais au moins kiazaka na susi wana te jamais ko ba pela kitambo wana bana to kuna pululu bana to kuna pululu mwana moko ta kitambo kinani makama basa na ta pululu loko mwa ata o 40 jours o nini boyete kwa moi sini azangi mbongo osala te okopone sere na ngala koko bikotele azangi mbongo osala yango te mais akokosala loko star bongo senga mwa ba moyen ya ebele okopone sikomoni loko na biso ke na biso ke sesa ya zama be mais sesa ba ninga ba kuino muninga te bakuina mutu te mais yo zo sala ba émission ya ba desordre koloba ba n'importe quoi ba biloko moko kopaka ba fali ba nani onga banana bimaka ya so ba basiri ya bimaka wana basiri ya bimaka sake loko te OK basiri ya bimaka sake loko te bato basala ke ka ba musicien wana ka ba fana ba musicien na ba basala kai siko yo ko comparer suna bato wana yango na oyebisa esa
zana souci moko boya zana souci mo ya groupe na yo za pe na souci ya batu na yo pe et ça bien mais ngalo ko ga esenga makasi ça rapidement na kangawe loko moko tango zolo bakie avec tout le respect que je dois à notre maman présidente Yakobaki maman présidente à chaque initiative moko ya bien kokunda pauvre Johnny Faye mais tout ça na papa na biso moko depo ya kufa Saka Kongo a telemaka na makambo ya batu Saka Kongo yo soki mokili bosani yo Saka Kongo akoya wana akozwa problème na yo ekomi lokwa ya ye mais ti lelo na jani kutaye na sima kundami mais papa Saka Kongo azokundama tezani bon lo lo baka mère awati baso biso na Congo to ramite mama be nyani ni susu biso na Congo to ramite mama be moko boy tala makambo chaka Kongo no sela biso c'est ça tala makambo chaka Kongo no sela biso pona kobumbisa mama Denise bato za na problème te si ba pesa mbongo mbongo de se ko so ba plus de 50 so combien la boy so tika boy oui ba pesa déjà mbongo Kevin mbongo ba pesa kana mama ba pesa déjà ba pesa ba 50 000 déjà et ce coca déjà mais la oui président c'est des pesa déjà mbongo soki mwana na linga soki ministre soki ya nini akiba kunda e so ministre ni ba kunda ngala so comprendre te to so la voyo se ya Maramba minene boy. On a chose vérité. Et puis que le côté m'a bêté caméra carté, je suis surpris d'attendre que besoin déjà mon. Gouvernement c'est pesa déjà président c'est pesa déjà mon. Parce que ça il a fait la mission bonne niveau comme il roi Musuni na kati. Na zo baté ce qui ne fait nous ba na umi ça fait na manque yé bato ba na libanda ba oui ba zo umi sa vie et tout ça comprendre été. Dès peine vetia ka Congo ne on a zo bisa pena bato. Bola mukana iloko ebembe ya vetia ka Congo et ko umi la ndenge ni na kati manque awati baso. Ben koni ku te zo umi la te. Bato ko bazana iloko monte ba oui la te. Baso oui la. Vetia ka Congo fa ba kunde mbongo c'est déjà belé déjà c'est coca. Maintenant on comprend ba kunde te poani. Pe asona mais venangai pesi pasi yango pe yango na loba ko lia ba mbongo bato mabe ezaka mabe. Nani so alema mbongo. Kasi mbongo fe lia ka wala ba asela ka publicité wana. Publicité ni. Je sais la publicité moi ko nda pesinga c'est ce combien ba pesinga ce qui combien. Vous comprenez? Yango makambo su photo za kama yango nazo senga na senga. Il faut photo telema na ndesinga la ndisha kono telema na makambo. Faut fetia ka Kongo bakundai. C'est ça. Muto ko umela mort kibongo te. Pour être le ko fetia ka Kongo zo umela mort pe ba musicien congolais. Ba musicien congolais mo pe amona bino mo pe ta mususu pe. Ba musicien congolais mususu na mona ba bo rabino pe na lokote. Théo ekomi famille musicien congolais ni bozu de 50 000 bokunda mutute. Siko famille pe na zo comprendre bango te. Papa batukutu ba pauvre ba okunda mutamatanga na bango kufita mususu lelo ba après 2 semaines mo ba kundi ba zo mbongo. Mwana na ya mwasi na ebite soko zo sale si mwana na mwasi na bezo ba pesa aka ba mbongwe ba pesa aka ba mbongo na zo comprendre ete. Kunde papa na maman na ne papa no ezala ngo bien pe ebembe so le umeli ezala so na gaz te. C'est ça. Ezala kwa concert. Ebembe ezala kwa concert. So ba tozana pression il faut tia ba ngo ba kinango. So la lisika. Ba du so ba bika ba kunde de afet sala ko. Arena baninga ekenda. Arena ifani. Nibote ki billet to ebate bozote ka wapi. Et le côté salama. Donc on tima yango te. Donc on a zo singa pena na gouvernement na biso. Ata premier ministre na biso. Apesa maman baba lo ba maman to bakunda vetia ka Kongo. Pour la via umi na kati ya mort. Siko boyo bimisani mama Denise batu mabe. Obotenga la lina lo bana wa ngapi na. Kasi mama Denise asala de anyo surtout. Ba pesa déjà mbongo na gouvernement de la présidence c'est pesa mbongo. Donc il faut pas qu'on ait des fêtes à Congo. Bozo ou monsieur Poani. Bomo ça la fête à Congo, le roi Koni Moboé. Bomo ça la fête à Congo, le roi Mutuma Yeba na Mboko Congo te. Fête à Congo, Yemo na Mbongo bomba kana na ndakunaye. A cause na Mbongo te bako kundaye. Certains ça combien? Libouné ça combien? Est-ce que va obligé qu'à faut balia? Bako lié pété, matanga batebele balia kate. Est-ce matanga ya fête ani neza wana? Matanga fête ani pe la population wana. Misu ba fena matonge, misu ba fena balebe neti fête ya Kongo za grâce ça. Mais batuchi lelo bazo umisa matanga ya fête ani. Et ya fête ya Kongo. Mais ebememo uchi ebe mavela biso jani uchi poto et maman pa bakunda. Maman Denise ça pesa mbongo bandakala. Merci beaucoup Landry japonais. Rapidement parlons aussi de faire régolage de nuance. Mais pas aussi dit ça, excusez-moi, mais on va prendre si ça va comédie pe na yebisa bango loko mo boy. Et lo mo na ngina yebisa bango ça ndenge ni. Mbongo ba comédie tout ba sangisa ki fe emonana. On comprend na wati baswe.
mbongo ya ba comédie tout basangisa ki il faut emonana il faut monana pona ni ya wati basu certain ya ofele certain ba kundeli ve jani ya ofele mama Denise mort ya ofele place on là qui a la place d'habitation ya artiste oh nani na place d'artiste et ofele libulu ya ofele de l'homme ba binisi ezati ba artiste bachaki cotisation baba ba pesa madame te ba pesa madame ni faut pas que pesa ni mama ya jani ba pesa pe ba nani ba veuve ni ba pesa bango na bana bana ba fuite no ba kama faut ba muto ba ko kipe makasi bana ba zana poto de ba fuita ka bango te na bana na bana pe ba zana kinya ba muto faut ba pesa mbongo na maboko faut ba pesa mama wana faut ba pesa mama ya jani faut ba pesa po nini mama wana ndenga za wana bana ba zana bango ba papa na ba mama na bango ba tikali ba olukila bango mama ba kwa mais mama wana bungisi mutu ya maman la bungi si moi na ye moi na pesa moi 1000 francs moi 2000 francs mbongo tu ba comédie ba jouer wana o ba jouer na ba Europe o ba jouer na kata kin so ba sangisa ngo ba ko so ba maman la lupango nani ndasi te bato ba simi mbongo wana baza bato baza ba responsable ya moni fe nanga o ba simba ki na nenga poto ku neza fe nanga na nyo fe nanga chatula ya moni fe nanga molai ya moni fe nanga divorce baba to déjà baba ta mayele baba to ils appellent bien ba comédie so ba sale loko wana ba jubi na ba sombeli mama jani ata 15 10 et bien il maman na compte na biso to sombeli yo lupango yango mama na compte na biso au région na biso yango loko pour la minute pas jani déjà mère image ya maman et tikali kana ba pièce et le mère faut raisonner les jani et ça bilo ne quoi raisonner jani fa yela banini faut pas sommer la maman la tamsa mutuka mo boye maman zata mutuka oyo obula ba bule la kota ili ça pour raisonner jani les capala des autres pas sommer le lupango et tena lobika ba idée kaka siko ba tele moi de locataire moi besonda mo bimi et bibi ba attends rien la puta de solo puta akarizino jani fa inanga musala salaki yango sumisi nga lupango nani bo basala nde bongo bana so ba pesa bana kuna ba pesa bana bo po fe jana sala bana ebele so ba pesa beluka polémique faut pesa ka basungane mama pe mama ninga sala zobela mama Janifa ya zobela oyebi yango apa no souci mère na obela mère otambola na bien te reprendre pe mbongo ba ko ba pe ba mi matin so mama na hôpital moko boye o comprendre de mère atia na passe moto repete pe mama pour ça mo anetaka mobutu akei. Donc merci beaucoup quand alors on va raconter fait Jani to kundi fait Jani kitoko et loko mama bezati ba basali ba accident na nzela te ba tutu ba iska ba fana na ba deso de bimike pe na no banga ba comédie ba linga obunda bitumba mpa pamba papa ba wela makamba basi trop ba mise ko ba moi bien pe ba comédie makamba basi ko sa jeter ba wela ba wela basi neni ba leki ba musicien oui pour nani ba ça ba artiste ba ke belé ya basi mais biso ba wa danser ba ko za 4 5 mais ba ko so za ke belé ba wela ba na bango ta sur na groupe pour na groupe mais loko le kitoko organisation de kitoko mais basani mais mbongo o ba sa ba cotisation surtout en fait monana ba ke pesa ngo mama Jani et ezala bien. Merci beaucoup Landry Japonais. C'était là Landry Japonais, mesdames et messieurs. Bon pesa mama ya muwei pauvre Faye Mbongo ekosala bientôt bosombilaye mabele alalaka alamukana tongo arizona pour via ça awati baso via ça na 3 basi et à cause attention la 4 basi oya mikili oya awa suba kipe oyo ba kipe oyo mo ite saka des autres mobo maintenant vous va kipe ka maman mutu moko on va kipe maman et sili na. Merci beaucoup. Rapidement parlons aussi de faire rigolage de Niort sur le padre Motoyambo, mesdames et messieurs, qui était en direct sur l'aéroport de Espagne. Mesdames et messieurs, Batou Balobi, communauté congolaise, ils allaient contre artiste, na monsieur Balobi qui est artiste à Bandeko Kende and pour na ba gris toye ko zo frais version ils a que artiste à Kenda qui ko signé contrat naie parmi match oyo ko le kanakata Espagne pour na Adidas Arena ils a sponsor Mobimba il y a Real Madrid. Alors Fregola doit participer sur le match wana yango omoni babandeko bongisa nzela naie pour te à voyager. Alors Landry Torosolango na kata plateau lelo oyo communauté congolaise etaki ke feré mwana mawa tele miso ki pendenge ndenge mokilelo baki to vivre version
ngaso na beti maboko boya wati basu na beteli fere maboko. OK. Yango na lobaka moto ba sekaka ye mutatombo maka. OK. Fere lelo bato amana mo lokwa fere azali cheka ba misentu. Lelo bato ana loba ke fere azaka internationalité. Siko moi maloba la mama loba international. International to no loba o bango na loba wana to no comprendre te ba loba lango ya nini o te ya nini. Siko tala fere nenga komi bato balobi ngape na tala kyango. Na moni bato to fere akene o na akene rapport bato babi o fere azokene soki na end poison ba kisi so wa nini te. Njoka nisiko fere anokene po ani fere anokene Espagne. OK. Ake kuna po anini faire ça na contrat na biso ko awati baswe je me suis aussi une mission a to ça une mission to ça une mission mona Kevin na bisi Kevin ke ne ça wana ke faire a signé contrat na Adidas mutazo betisa ye wana za Adidas siko yango no moni ke équipe na biso nino ya nini ya Real basaka na contrat na Adidas yango na siko tema bana match kuna na Spain kuna yango faire place nini a obeta concert kuna ya ba mona ke musicien oyo banda bakamba pona Adidas yana ba pona apesa muna sponsor bakamuta sala asala pa ba joueur asapela ba mannequin na sala asala ba mini na kati Afrique awa musicien liboso o abandi na ye eza fere. OK. Yango moni fere siko na minito azo kenene Espagne azo kena point na match ya Real wana ninga zana pa ba signer contrat yango be fere za misel liboso o beta liboso mindelo wana za misel liboso o beta pena liboso siko yango wana az internationalité International. OK, tu es Espagne. Ah, moi, il y a un siko, mais combien tu conseilles l'Espagne? Faut ça là. Un sac ça café. Peu sommet, t'as un peu ouana nini. Moi, ce qu'on fait, on a l'avantage à nini. Alors, quand la photo, tout le monde va misser, mon sous. Tout le monde va misser, le quoi, n'est-ce pas, konda. Pas d'embé là, pas misser, mon Monica misser, la joueur, la boîte. Avec un maman, pas, avec une photo. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a fait verser à moi, on a joué, ouana. Bah, on va nous pousser à la faire. Faire ça va. Qu'est-ce que fait que nous avons la sur quoi au Jimo? Toi moi je nous m'en pousser à la boue. Faire nous yombe wana. Betu la betu. Tala ba moi beso no comme ba tatu ani ba moi be misé. Ta ba moi là ba faire c'est quoi on pour. On va nous pousser. Ba ko pour pas faire. C'est rigolo, c'est toi, oui, c'est moi, ça va. Si que t'as comme joueur sur équipe ana ningi sala. Moi ce que faire c'est jusqu'au makam. Yango mona ke faire faire aleki bango faire aleki siko batola siko baloba c'est qui mission wana mais ero to la te to kola la te sur to telema na lero bola la te ba page kezo mais ce qui mission na to ba boza ba loko biso Espagne ba bengi si biso mais est-ce que mona ke faire alobe la on na ko arena kolo arena asala geni wana ndundu wana ndundu moi c'est la wana mundele bongo sala iba français bien ni bazala français bien faut moni pesa souti bina mundu bien te wala moi puis même ça peut concert na te ba kokate ba kokate tu vu comme est Olympia ah te ba kokate moi puis mais depuis ba kokoka yango te so ba kokoko mo na minicho so ka musicien moi angaki na France abeti te ba to ba ko pa ka musicien na mutatongi pour la idée ça va sonner il y a tout à fort si quoi auto on a été pour aller pas qui sonner soit mec qui a RFC il y a un faire merci beaucoup na faire merci beaucoup faire à la guise le faire à dazer le bato ba ko le ba faire ça la griffe naï asala ni naï faire ça griffe na faire yango na Adidas Adidas no mo na Adidas mais ça nga kombo mo na se mais mi to comme Adidas gola vous êtes commis bien. Et quand il est ah, non, donc, il y a une mission, la mission, à Zara étape, naï. Quand on joue ma camouna, on s'est là. Pour faire appel à ma camouyango. Il y a un moment qui monte à Zara Maïe, le loba, on fait à Maïe l'été. Faire à Zoba, on fait à Salaboy, on fait à Mousko Zoba, ma gamba, sala. Fait Zoba, on sala, ma kamamouta Maïe, le quoi, l'équipe là, bateau, il se mouta Maïe, le nabino wapier. Est-ce que je m'en fous tambi la reine et Zala? Mafuta mbila bidon mafuta mbila reine ezala eza initiative ya malamu pona bandeko ko basala ngwa mafuta mbila utakala ba Congo central et puis ba faire fa vous faire ni mtasala yango pour mafuta mbila uta hapa na biso oh bwana mais au moins il y a que faire ça va en tout cas faire merci beaucoup na loko faire ça luana il a sa force à musique merci ya pangi na mundi betu na betu oh ngapela wana betu na betu omoni faire ninga za wana yo kana beti la yo faire pena ninga za biso to pesa faire lokumu so kene omoni so ke boma so mikana entretien ko beti la ngako tutina mona ki on a concert à Mwanda tukenda entretien la ba cha faire pancarte ya munene o na caprice biso muto tshego biso bayomi muto tshego wana donc faire ça lokumu na biso ya Congo central la plaque kena concert donc kuna ko yati tala bat botonga faire ko beta faire yo batia ni kabo sia ni nga faire ete
Oui, bah, tina ninte. Biso na biso nzela moko. Siko kuna siko bayebisa kabose, bayebisa kabu pa kabosa mutu nanga. Na pesi ke mbo akanda mbo tatro. Oui, bayebisa ke mission ototika to pesa pouvoir na zana no feri. Yesko achaketo. Achaketo taki betu na betu. Mais njoka ni siko kabose fo misali nga makasi na vina eza feri. Po ndeko ne penda babana makambu kuna ndeko ne makasi. OK. Liboso zalaki mutu to tsaka po na Congo central ezaka fe na biso nani. O akufa defao. Siko defao papa ya defao siko papa ya feri. Papa ya kabose. Voilà. Omoni siko. Jone kabose fo bazala bolingo ye na feri. Yo moni ya ndo mo. Meti na arena o. Fera bande ko za na. Meti na arena o. Kabo meti na arena fa kabose na mutu fa kende. Fa zala. Fa zande ko na ye ndeko ne muyombe. Ndeko ne penda Congo central mutu na ye penda. Donc biso na zabo biso na feri to amboka moko tshela. OK. Ngana muta tshela. OK. Donc so coach on m'appelle qui pancarte amener to tshela feri. Awa mema bébé caprice boîtier to tshela wala couleur ko te sila ki mais ya on a ça fait feri babongisa ngo lusu. Et ça bien. Merci beaucoup Lando Japonais toujours ngamo mokesima na Pepe Koffi Olomide o azokoma sénateur mais tout mona qui comment est-ce akendaki na mboka ya mama nae bayambaki vraiment na esengo mais moi songi na ngai ko karura tete na mona ki pena mama Cindy le kia na papa na avion maman présidente et ça la maté depuis Haïti lelo. Depuis que maman présidente normalement Zaka moi c'est la première présidente de la République démocratique du Congo. Mais je crois vraiment bien deuxième dame. Bon, ngala lobaka eloko mo awati baswe eze sengo mingi. Eze sengo mingi na Koffi Olomide. Omoni mo soza malamu yela pe mutu makamba bien. OK. On comprend? Lelo Koffi Olomide lelo akomi azokoma sénateur. Ezo lakisa keta ndenge lobaki maman présidence ba musicien. Bien que maman présidente. Te yamboka te na ndenge ki ya maman présidente tozani moko. Eza maman na biso Denis Nyakeo. Après wana pe na ba maman pe ba musicien pe o pe opesa lokumu ala sa mobile na nzela ya bien. Ki mobile akomi pe azaki ambassadeur. Alonga ambassadeur akomi susu sénateur. Yango na pe na sens wana pe ki maman président moi soto ko PCP ba lokumu ebele. Na Koffi Olomide yango na laxi ba to laxi omoni Koffi Olomide ne bayambi Koffi Olomide le roi. Mais homme politique nous ba lobby c'est pas évident que Koffi Olomide kendeka ba mema ebongonde ba mema qui est tout ça là ba adorer politique vraiment itambola. Te politique itambola na obongo. Ba to ba yi politique itambola ka bongo. Politique pene tambola ka bongo. Ke komona ko mutu ayina mboka na ye. Eza na batu misu ba bakaki wana village na biso mais ba oyambo bongo te. Na village soko ye mer fo ba yamba na ninga bokoko. OK. Fo ba yamba na ninga bokoko ba oyambo na ba chipoi ba oyambo na ni poto no mona okala ba sira wana mboka ba bota butu ni balaka. Ba yamba mami na ba chipoi na magambo wana. Ya on confirme mi ba laxiki na mboka na ye ba yambie lokola roi. Ezaka te lokwa confirme mi ba ko yambita biso 10 personnes 20 personnes te. Faut m'appeler que mboka mumbe yambi Koffi Olomide. Et là c'est que mboka na ye pe bazela kai. Mais to moni ba mission musu ba kende ba sa ba campagne na bango. Na ba mboka na bango na ba mboka na bango ba province na bango wana. Mais omoni ki zena ochina moko te. Ndinga kote laki, na ndinga yaki emona na yite. Mais Koffi Olomide tonga yi. Pe loko ba yambeli su Koffi Olomide makasi bongo ndini mais pour akena mboka na tamsu na bomwana. Moni siko ya mwana Koffi Olomide kinda ka ona bomwana. Siko tonga kengo su na kimukolo. Ayesu na makamuni faut pas passer pouvoir. OK. Ya ba passer pouvoir ya ba yambi Koffi Olomide na chipoi. Na ebela batu ba fingaka tanto monaka ifandwa ke na mboka bango ba pesie ba kan ba pesie biloko bebino bo finga. Ke basala ona kisasa. Ezaka na kisasa. Te yena mboka na basala ebongo te ezaka na kisasa. Yi ba pesie ona kisasa awa. OK. Et wele zelo ba kutime moko ya lokoso ba ngaka osala ba kokosa makambo. Koffi Olomide choisi pouvoir ya bien. Ya ke timboka. Koffi Olomide ke bela tina mboka na bango. OK. Pour kolala la kuna na mboka anataka ba Koffi Olomide kolala pongita biso na village moko akokate pour te muta te akokokate na ndenge nini mais akokokate na ndeni awati baswe omoni no zabwe soki na village na bino okena déjà mais na kina ndenge so comme ne okoma derrière ba mwa mbongo no okoma okena ka bébé mais to okoma ba mbongo no kolala pongi ono banga bato osala nga boye bato obimela nga bato osala na sens wana mais Koffi Olomide akikitoko azonga ki lobby mardi Koffi Olomide en tout cas merci beaucoup Koffi Olomide
akomi sénateur tabiso pe balandi japonais to changer ba position rapidement donc on va ba costume biloko déjà ezobwakama balbwakama dynastie tozalaki nango toza nango toujours encore toujours ezobeta pepele kitoko tozwaki chemin de la gloire pe azobundana na ye tozotala tobi topesi ye ba flair toyebi pe goma za na terrain toyebi pe depuis kaza pe na terrain ndenge tomonaki mokili ndenge ezoloba repense ya depuis kazolinga pe apesa ba musicien na ye pe chance bango pe ba zobanze mona bango tozomona pe ndenge nini Werenson palingi abwaka morote na terrain toyebi pe légende akofelo mide eza na terrain bazobundana kaka ndenge nzambe azomema bango yo pe depuis lobe na biso bilobela ozoya yango toyebi te soki Yesu fo azonga popese te bilobela ozoya tala kutu inos bien ayena sima na bino abeti calcul mwana na bino ayena sima na bino abeti célèbre mwana ya artiste ya ndeko na yo fali abetaki célèbre omonaki comment est-ce que elekaki malamu teleki malamu te awati baso yoko na ebisa yo omoni musicien awati baso musicien mbongo na eyebanaka na clip okay so bato balobaki musicien wana aza na mbongo eyebanaka na kati ya clip okay clip ya bien makambo to ya bien tala clip ya mwana wana musique ya mwana wana ezali na kolemba ezali na son ya bien te nembisa motema mpona mwana te ngana olembisa te nazoloba vérité po nini nakopese nakoyeba bango te na bisike peti obeti musique ya bien te mwana na beti musique po abale kuta koko obeta na obale te okay bale na koki nanu te tomona pe na poto ya mike te tomona pe wapi te mais nde tu veux musique mwana na beti wana eza musique ya beti na ya mabe pe po na numéro sur deuxième eloko so asali clip o asali clip wana sali eza clip ya mabe na kati ya clip na mère c'est na bisa yo awati baso obi clip ya ba negro ya ba oji obi lodi ba konta na kati ya clip ana ba konta na clip ya ba oji ba konta biloko ko zata ba 5 biloko ba konta nanu ba konta na lo di boso nanu il faut tshana ba figura to bazana bien okay ba kuna pa petwa na bazati okay bazana kitoko te ya mibale ba konta clip ya ba oji faut ba na ba car ya danger okay mais car danger ezati papa bango aza ba 40 bazana car danger te pa na bango baluwa ta so boza na mbongo te papa numéro 1 numéro 1 nous allons bana wati baso ya musique ya mabe pour moi qui moi n'est pas ça de musique ya mabe zana beto la wati baso car malonga ezati ya bien te mais ba rouler pe ba car ba tele ba car wana deuxième et troisième isusu za ndeni obana otanga troisième ba tsaka masanga oyo ezaka ta musuki ba negonde ba melaka mona ba kiba ba ojite basimba ba bouteille ta musu ya champagne tamsu ya whisky mo ya cher tamsu ya bino moko o bosala ya bino moko okay on reprend ezate il y a un système à boxe et tout voilà salle pe ya sport wana sala ki wana ezate ya bien te on reprend ezate na tout cas clip wana tout cas na ebisayo pe lelo na ebiso mwana na akomi ba kishinjora ba pecho na banani oyo ba lersi wesi wana bango to na ndi balobaka ki bango baza bato bazaka numéro 1 basala makambo tout bien basala mwana na promotion ba koka promotion te promotion committee pecho na commission koko na bango rappel tala ko ko mosala promotion ka yimo boy na koko na bango na mama naza fier amsala mwana ye luka mabebo ngo za fier na ngote boyi mzembo no yo koma bebo zembo wana na biso mère ngana ebi musique makasi ngana ebi musique ko sala nga jeter mère ngana ebi musique je me nzembo neza ko lemba trop eza bien te na sono neza ko lemba na makamba ki oji ne bayaka na ngo pecho na ino na ki oji te alati na bien te esa lati china cher na yeba ndeni esa lati blousa cher pour total la rabino de ba oji ne bayaka ba oji bayaka pela mo la yo mona ba clip ba diamond te mona clip ba davido te mona clip yo tongo solo ba papa mina sa danser dans il faut la clip bien yango na mère na ebisa yo pecho na kuina libabe ya nini susu akwena libabe nini akwena libabe ya ndenge nini inosbi abumai déjà aigle yesu pe inosbi obi libata inosbi obenga nesa nani ke mwana na nsembo ni wala libata mais non yebiso te libata ono soka onjoka libata libata kasi mwana wana te woni ngao yake ayabe mai inosbi akoti mwana sa camion kasi libata yo wana tu papa inosbi déjà ça boma déjà aigle aboma déjà alaisa bobi mwana comme si mwana akomisi mwana sport libata pour mona ke niveau ya inosbi te ni clip ya inosbi ninga sali
T'as la clip à Inosbi. T'as la clip qui toque. Mais on dit musique, ya. Musique, on musique sur Bimisiango. Ya, on dit biso balandi japonais. So, on a payé na musicien, on va retirer le coup, ya. Oui, pour l'anime. Musique, banana, faut ça clip à Kitoko. Et batu so ko obeti musique à mabe. Mais clip ka so sali Kitoko batu balingango. OK. Ya, on mona kanze mo zarandeni. So ebimi, ebeti na ngopenda te. Mais ton vidéo na ebima et ton moli sous nzembo. OK. Mon dingue zala. T'as ce clip Inosbi a sali. Tala nzembo Inosbi ava asali. Ya on a comprendre YouTube Inosbi ku tolo bate. A fini ki bango nyoso tuna mwana na papa na bona ba clip. Na ba nyoso ta fini ki bango. Ya on monike Inosbi peme na faire nenga vanda ki a copier loko moko. Obelo ni copia. Obelo Inosbi a copia. A copia ne faire lo barati. Ya on peut Inosbi a. Kimia musale bele. Ya on a tout cas félicitations na Inosbi. Clip kitoko bakamutu kitoko libata wana bato ba comprendre libata neza mwana ya ekonda. Merci beaucoup ya. Mwana wana biso to sorbe information nzoka libata ye wana babeti kao. Cité. Cité. Ya maka ba dédicace to cité. Na lobaki na kotonga te bato bakomi ko awa songi eleki. Na lobi na kotonga te ya pesa dédicace. Te to loba likama kitoko photo loba wa tibasu. Nzoka libata mwana na libata. Basimbi sie touche ya pamba. Papa ne fatika na ba bomaki Inosbi ba bomisu na pola mwana lisusu. Donc ya ona ebisaka awati basu événement obisu to bitara c'était au ya na 7e mois o ba pa ya marti ba comprendre mai kalamba ninga osala. Concert mai kalamba wana ndenge zali. Mai kalamba za na France kuna kamita zo to préparer c'est Paris na ya po wana a okita awa. Ngana ka awati basu to solola, solo pe kito. Bon makasi lelo faire lelo zo signer contrat na Adidas. Isaki on a vu ce que producteur a fait. Isaki a mes Adidas yemoko. Donc on a minute to komi pour Adidas na sela biso wana to no comprendre te. Ataka Adidas. Mais lelo Adidas c'est comme Adidas go et comme Adidas go là. Et comme lelo moi kitoko au plus sur la congolais photo sepela nango. To siba mutu za mission za mutu ya malamu fa fungola maboko alors. Ya muni ba kofolo mide a kumisa yango. On reprend pour aller ba télé ba sala ba publicité ba balman na ebiete. On reprend mais le faire rabatu ala ta Adidas ta bo mwana mais lelo a signé contrat na ye. Moni misa menenga salaka. Donc pour le ressources saka wati basu na pesi mbota to pas mère na Nadine sala. Mbota to na pesi Karine ba diamant. Mbota to na pesi mère na Zoza weni mbota to. Vena nga Willy Moucheni code mondial. Apesi mbota to sika zali, vena nga Bruno Lobi Kambonga propre. Vena nga Dorta de Kana. En tout cas, merci beaucoup na vena nga Dorta de Kana. Bruno Lobi Kambonga propre. Vie mo razo yakini, vie yarakini. To lembi ba chombo mabe, déjà na be pe ko to na de na bi so ki ya bisenyo. Donc vie yarakini. Pe na pesi mbota na bandal wala na Tour Eiffel pe Emmanuel Tikaya, ya mère na nga Sandrine. Pe na pesi na Tour Eiffel pa na Mo Fleury na kwa pa ya docteur Paulin Mutombo, pas big manager DJMB ya Obama, puis na pesi mote pas Gucci le Tornado, Kelimbe sa super boss Canada, Masananga Junior Mundele Monsieur Cordon, papa social na pesi mote trop, puis na pesi madame nanga Jilubaki, maman na Sylvain na Jedia, puis na robo sanate Charo Oji na pesi bambota to Siazali, na Arnaud Matumona, ya biso ngwane ratarate. Puis na pesi mote pas Souf Bourada. Elle a payé bambota tout sika sali na Fritz kuna. Voilà. Et les bien. Merci beaucoup. C'est peu la qui émission de la placabno, mesdames et messieurs. Tiquez la sur commentaire, partagez les mots s'il faut partager. Yo on a nous s'abonner, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Et là, je suis votre humble servante Awa Chibas. Merci.